Et ça peut le côté. De beau fin à Gimboala. Et ça peut le côté. Check. Pegin ça sur le terreau de la presse congolaise. Dans la Brazzaville, dans la nation, on a vu noter. Bah, groupe moyen bateau mika bateau sans impact. Bah, qui nous humilié peu qu'on finga. Maman nangaye, balobi bande konanga ya Europe, bande konanga ya États-Unis, bande konanga ya mokili mobiba. Oyo to lukaki e yena banda kuna biso. Ayuna. Balobi na box Orao Télécom avec Wi-Fi pour recevoir plus de 200 chaînes dans la télévision à Bino. Merci pour la confiance, merci pour la fidélité. Vous êtes à Kinshasa, à Brazzaville, à Paris, à Londres. Laissez-moi vous dire un grand merci. Vous aura toujours branché la box Orao Télécom avec Wi-Fi. L'actualité nous oblige. Pourquoi pas la rapidité, c'est nous. Merci la confiance, Nabino. Merci à la grande équipe. Orao Télécom avec Wi-Fi, leader Yaba Box. Glody Diasiga, la mignonne, la mignonne, et Tracy Belenga Pro. Moi, c'est votre humble serviteur Pegin ça sur le terreau de la presse congolaise. Dans la Brazzaville, dans la nation, on a vu noter. Bah, groupe moyen bateau mika bateau sans impact. Bah, qui nous humilié peu qu'on finga. Leader de la jeunesse congolaise, Gimboala. Eh bien, mesdames et demoiselles, messieurs, vous qui êtes en train de nous suivre partout dans le monde, moi, c'est votre humble serviteur Pegin ça sur le terreau de la presse congolaise, journaliste et reporter à Lingala Facile, présentateur et producteur de plusieurs émissions sur Direct Télévision, sur Numérica Télévision et sur www.elengiacongo.com. Aujourd'hui, je vais parler affaire Gimboala. Mais permettez-moi de s'exprimer plutôt en la langue vernaculaire, précisément le lingala, pas seulement pour la meilleure compréhension, mais c'est parce que j'ai envie de parler à lingala. Dans la Brazzaville, on a vu noter. Parce que Nzambe appelle Sabino Bato Oyo, Bazaba leader et jeunesse. Bato Oyo Bazana don ya Rosangisa. Mais bozo permettre ba groupe moya bato mika bato sans impact ba qui ne ko humilié peu ko finga leader de la jeunesse congolaise Gimboala Oyo lelo yo grâce à Amicale Internationale Nouvelle Vision vision ya ko accompagner jeunesse ko sangisa jeunesse pour base la sima ya mokonza mboka Denis Sassou Nguesso ba o base ensemble ba accompagner vision ya mokonza mboka na son excellence Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso. Mais tellement groupe ya bato moko ya kim ya mitema mabe. Vous comprenez que Gimboala a leader à jeunesse, a simbi jeunesse, a une vision mokonza mboka, a lingi a accompagner mokonza mboka avec ma vision ya malamu, ba projet malamu, bino sali bino passé. Talaba ba photo ya mabe ko publier pour na ko humilier Gimboala Mousenti Nablé. Ezala mbala ya suka yo mutu osali actona parce que ici na yebio na kombo na yo na motatini yo. En tant que journaliste d'investigation, enquête et magazine on a sali na kombo na groupe ya bato oyo bozo combattre Gimboala. Mais c'est normal, la mon peu normal. Yesu Christ kutu mwana Nzambe aya o big service na masumu.
hein Jésus Christ mwana nzambe ba bete film ba wanga na ye ba finga ye bon pour la Gimbwala les jaloux de Gimbwala vont maigrir et j'en profite pour remercier monsieur Kiki Christelle de Denis Sassou Nguesso. Nous avons remercier monsieur Willy Etoka. Nous avons remercier monsieur Innocent Jimmy. Innocent Jimmy, nous avons remercié yo. Nous avons remercié madame Inès Ingali Nefer, la femme dynamique et l'amicale internationale nouvelle vision, tout en la vision, tout en la biso ilongo. Bon la nabiyo kayokate, bon la nabi comment la Facebook te baza ko diminuer ko sala makita pour na ko déstabiliser masolo Gimbwala azali jeune, azali leader à jeunesse, tous ensemble, tous à la simanaye pour tout accompagner vision mokonza mboka jeunesse ya lobby ils ont déjà lelo yango Gimbwala sangisi Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso ensemble to accompagner mokonza mboka Denis Sassou Nguesso yo muté mabe ndenge balobaka tangu baza ko sala tangu baza ko luka tangu baza ko sala makita pona ko luka ko boma mwana nzambe lokumu na ye bandeki komata se komata lokumu ya Gimbwala musenze na bli lokumu ya leader à jeunesse congolaise. Oh, je confirme avec force et avec agressivité le coup moi Gimbwala za ko mata po boza ko luka ko bomaye ko tukaye bo bebisa bo kabula libota. Gimbwala c'est un leader de la jeunesse et ça na bien souka ba groupe na bien makita pour bo Gimbwala boko kaete. Moi je suis un journaliste na côté la ramdouté mais je sais que Gimbwala azana pour la jeunesse congolaise to sangana ilongo to simbaye pour to accompagner vision nae na mokonza mboka Denis Sassou Nguesso natiki bino nambala ya sima na kotangela bino kombo ya bato oyo bazana groupe koluka makita pona ko boma Gimbwala mais boko kaete pour Jésus Christ ko aki combattre sikoyo Gimbwala azosala plus que Jésus Christ parce que yemo Jésus Christ abayiki boko sala plus que ngai Gimbwala aux allez jeunes, aux allez leader à jeunesse, tous assis maintenant, tout tombola le coup na yo pour toi accompagner mon konzamboka Denis Sassou Nguesso. Oyo azako cible na action aux arosala pour na tombola toi accompagner vision biso ba jeune ba son excellence de Kiki Denis Christelle Nguesso biso nyonso ensemble to tombola le coup ya mon konzamboka Denis Sassou Nguesso. Merci na tiki bino awa tokuta na mbalasima pour na tanga ba kombo ya bato oyo bazana clic pour ba déstabiliser masolo bo finga bo rencontrer ba boba kasi user ba image musu bien kaka bisa ba image bimi ça à Facebook comme poubelle ya yo misa ba bilora mabe bimi ça ba congolais si ba yeba ata osali bongo ndenge nini ba yebi ke leader na bango Gimbwala sali na tiki bino pour tout contact pour bien na numéro oyo na ko reverser bato wana tout les a cliquer bato bo sali makita pour bo déstabiliser Gimbwala bo longa te pour Gimbwala azamwa na nzambe Gimbwala a soutenu le chef de l'état de Denis Sassou Nguesso na silisiawa bo malibana bo polémique mais bo peksa bato na bino wana ya mbika boa sans impact sans idéologie nazo ya Brazzaville pour vidéo bozomo en direct ya Afrique du Sud nazo ya Brazzaville nazo vol nazo en Afrique du Sud nasa la émission amicale internationale Mobimba nouvelle vision biso to na nouvelle vision ya ko accompagner Gimbwala na son excellence de Kiki Christelle Denis Sassou Nguesso to accompagner mokonza mboka na vision ça ngo ya tombo la jeunesse congolaise yo na tangi komo na hauteur na tango po ani kasi yo ke na kawana okomi ko sala makita pour na n'importe quoi ko comme blog belé na Facebook to yebi bino na otanga bino kala minute mais nga mona zo ya Brazza pour former au Brazzaville Gimbwala reste tel qu'il est et les jaloux de Gimbwala vont maigrir
Et Guimboala va les coloniser et la colonisation durera très longtemps. Et ça appelle le côté de Bofing à Guimboala. Et ça appelle le côté. Check.